La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman Nangaye, oh yangoyo, la voix du peuple. Avec Vincent Chilouise, et ça la reine de l'étoile de la presse. La voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Et puis ça s'habille sur l'information. La voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Et puis ça s'habille sur l'information. La voix du peuple, avec Vincent Chilouise, et ça la reine de l'étoile de la presse. La voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Et puis ça s'habille sur l'information. La voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Et puis ça s'habille sur l'information. La voix du peuple, avec Vincent Chilouise, et ça la reine de l'étoile de la presse. La voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Et puis ça s'habille sur l'information. La voix du peuple, oh, si tu as bien. Coco. Oui. Oui. Bonsoir, maman. Bonsoir. Ah, bonsoir. Mazo Luca. Merci. Ah, numéro 9. Net numéro 9. Papa Amina. Likambo, maman. Oui. Tu as besoin de maman Amina. Oui, bien, Amina. Tu n'es bien. Ah, bien, tu. Alobi, ça pour ça sur la maman Amina. Na Amina. Faut tout n'ainde ce qu'il y a maman Amina. Oui, maman Amina. Na bien ni maman, na bien ni Amina. Likambo maman. Amina baza tozarana bango na lupango ame baza liboso. Mais maman na bango plutôt. Te po ba bisinga pende pa ba Amina awa. Ana bito na kota balakisa maman na bona musika ba bezayo. Bon, likambo maman. Bon maman, olimbisanga peut-être ndi na ena moi pourquoi boyer. Likambo te. Olimbisanga penda mingi parce que nazali na ba course na 6 mois en retard. Je m'appelle Marina Ngombe. Naza mwasi ya Guy. Mwasi ya Guy ya ndako. Bon. Mwasi ya Guy. Guy ya Costo. Guy ya Costo. Mobali nanga. Mobali nanga bo mwana maman. Donc, naye nanga côté tergiversé te. Naye kobina nanga de midi à 14h te. Koyebisaka Amina nde atika mobali nanga. Atika penza mobali nanga maman. Parce que nga na vanda au sali kelimba. Donc tata li kelimba nanga, bouvana ne côté moi qui s'appelle Jérémy. Jérémy moi mobali ya cabine. Nga na yebi kutu te ka sala na cabine. Entre parenthèses, moi t'es comme entre parenthèses. Jérémy na maman. Si sur boutique ouais. Nga yi ne ba te que Jérémy a te kana cabine. Jérémy était venu vers moi comme un grand monsieur, un ex-banquier. Que asa kali kelimba international ina li kelimba na isaka na batamni na ka muyibi muntoro kabi loba na sa li kelimba international loba na tikolo be na loba atonga ka mutu nyos do yemba ya avec un bon français avec un bon français ka yemta ko bisa masolo Amina je comprends bien Amina yo dona yepe do côté c'est que c'était la mina parce que yene mutu tonga na kanye po na il m'a stocké 30 000 €. Papa, me demande maman. T'es naza maman. Yoka. Makambo ya Jérémy et Talibiso. Sur beti li solo yo moi sina na. Bon, quand tu sors avec moi Maros beza rapport. Azale ki nanga na yana ito sola so ngai mama na ye mama mina yo Amina yo to boy mutute ngape yana ye. Siko tango yena makambo Amina wana. Ye mesegi. Ye ko. Alors ce que c'est abala mwana biso to boya na biso boboya na ebe nyonso pe na ko pekisa to boya na dakala te boboya na te na kana monsieur na kana na yo pourquoi sukisa na kinga pourquoi to kana tu vois monsieur je te permets pas qu'on te trompe maman tu étais maman oyaki na kimia sukisa na kimia merci maman nafutinga mama mukolo bwependa na vandi na yoki yo yo ngo bando swana liboso nanga te na swati maman même c'est la boya na yaki na ese na zoloba. Moi je ne supporte pas ça, ce sont des inéquilibrations ça, ce sont des âneries de blabla.
biso tango tozokola mwasi o babali batia na kati ya ndako alandaka buzoba mobali ne libanda te na ndenge nayebi toza mpe commune moko te ozwi mutuka olongwe na ndako na yo ti oye oyo oluka mwasi oyo mobali no aza oluka mbanda epuis ya mwana mokie mama Dosso pas la gilet. Après pas gilet, toi t'es qui n'engaille. Maman, pesa mobali no. Sauf avec moi mokie, elle n'allait pas être de lien avec Baboyena. Baboyena. Maman, wano komo lo bamabe. Ozolo bamabe na matoi nanga. Na tosi aluka balanga na boya. Pesa balenga. Yo ngako bimanga na ko. Tu es sûr? Oui, très sûr. Oui, tu es sûr? Tu n'as jamais mis façon de tressaillir devant moi. Tu es sûr? Parce que tu n'as pas à taper une adresse à Ezagi. Et c'est bien peut-être Alain abondelanga mama ya mwana oyo avanda awa yin amina nda boya libala na mobali na yo za ka frère oyo pesa ngambongo libala mama alobi mobali nemta pesa na adresse mobali na azami bali bazaka mbinga pamba mama afinga mwasi ne première femme au finga pas deuxième femme c'est ça salité baboye bango na libala aye a changer discours na place na boye mobali atelema kende na mama bagiona awa ezala kaleleka soki pe na besoin azonga akozonga liboso baboyena déjà tu penses baboyena nga siko na biso na link azonga non la sopo pour la deuxième fois yo ici pour la deuxième fois qui n'a pas de problème il y a mobile mais c'est l'intellectuel on a 12 diplômes na bien très bien maman nana ngo penza même yo apona on a problème mais mobile na yo kenda kolanda mobile no quelque part maman beti yo mais ça pas na tina yaka na yaki pinendaki oyo yeko na kana mobile no mobile no azesko pour na besko poani makas est-ce qu'on connaît nos litiers si on boya mutu si les salons promesse ta famille na ye alors boy mutu il ne faut pas construire la frontière contre ye considérer subventionner on subventionner dans ma classe na yo après personne rendez-vous le kuta na ye boye o tela te boya na lele kina kasha mwa monte bo ba bizengi ngaki zengi yo ndo za bizengi bo lo na yo moi ça zoba mais c'est les zoba na mama na lobi on se mona moi c'est boyo kutotika zoba ya moi c'est minute pona mo zoba ya bibi solo mo ko français lo lokate yo mo ben no za yo yo ya ka to mandi zolo na ka ta mo na ko lo mama je chaki yo luka awa je chaki zoba moi si yo na mama na ko no il chaki son précoce mais non ko biso bateke na bisaki des gros mots je vais chaki bateke ngana na ka je vais chaki des gros mots yo oya tout ça pour la deuxième fois. Par respect, je peux pas toucher ça. Par respect, je peux pas toucher ici. C'est pas vrai, je dois ici. kukanga manga na poso mwana batu esilinga bipapa boni tolie tosokoli maboko yo kenga penaki ekomi boni kobenga nga nyonso bwena ala musala mawe s'il te plaît nga tala na sisi koloba te yeyo atindi sous message mon ami mon mbalo na omoni lo kwaza problème nga se moni nga sala ka cop opesi nga na pesi to panzani to kei atala ma l'aise boete ya Mwana mama. Oza te? Te oza te. So ozaki na ngana santi ke ozali. No beta masolo to beta yango. Yo tikali kimia botinga na oloba na tomboli na masama na meli na talio me na moni ota na se oza mawa problème ni na. Kamadi.
wana kalikamba bonzenga no yo mona kande to mena no poison. Non. Maria, j'ai un problème. Problème nini? Eza et aku bonzenga te. Bonzenga za na ilo monter na marambo. Maria nazazi. Et un souci soyo kanisa wana te so ya bonzenga so eza nini te. Eloko ebuka nga na minute eza zemi onazana. Et ça c'est que il y a des semaines, 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines, et pour ça, il y a mois. Chose grave, donc et pour ça, il mon ami. Pourquoi on a libissé en camana? Pourquoi on a zoba na niveau mobo et zangi point na virgule? Pourquoi on a zoba na niveau mobo point exact virgule exact et bande exact sous que exact? Mon droit mon dinga mobola ne l'oroté. Bato bazane l'oroté au Kenya dans des bon akei na yepa lingu ko yambote na ba père. Eza ya bonzenga te. Eza ya bonzenga te na yebi ko mkona ngote. Oh. Na yebi ko mkona ngote. C'est vrai que na noke na bonzenga bongo mais tonton autaki pariwana à Samon na bano bimane pe bongo. Et chose grave ces derniers temps ba moi o eleki o ba tonton surtout no mala bon noke na ra bon. Kama na ngalimisa na bengo na zoba. Eh. Et il bosse dans zoba. Au comment on a niveau zemi nandeni. Dans 2 ans zemi boye 9 mois. Au vandi na moi na bébé soit disant so moi na femme bataire au bota. Au vandi na ye. Au vaneti 9 ceux qui sont comme ça ina ne kope kufi. C'est comme maman abino na zana mutalinga mbongo. Grand frère na yo wana irresponsable. Yo balanga likamombo tisa ke kotsa kama maman abiso. Na kotsa maman ne pas vie to sala maman abino encourager. Donc comme la zemi pour ça ko bomi pe mère na bino. Oh encourager ngote ningo lobela wana te. Ah bien sûr alobalanga que non il faut lukambongo. Et dit que yo no memelanga ngo wana. Bon yo même soko likambo te. Et c'est loka gravité. Eh yo mdolinga te mo yo mona te mota ngo loka mtotanda ko esika mon ami. Et ngo loka gravité ko mobile mo ngo yeba ina papa te. Obimide mibale be na mukolo moko yebi no te koloze minani. Mais on a mona ko eza bonzenga po bonzenga mutapasi bomobola akoti ko lemba bongo parce que so menda pe bonzenga te bonzenga 8 toza mais bato so tozaki na bongo ka bonzenga yo moni bato musute ka bonzenga. Eza loka ko za stressé te kama na ngai. Eza bonzenga eza bato apoto eza bato braser eza bato angola tondimi ya poma ese sopani. Moi mais ça na honte to ke pas vie secrétaire na jour en kuta kutena nga. Maria petit na mikolo baba bor ya tenga vivier na consommer nani so ye au moins ala ya nga na anya bambongo te asenga ku $10 na kabele $5. Maria ya prompte ko ke pas exécuter ya prompte mais ibunga okolongolelo momboye okolongolango oyibi peke tata na ye. Est-ce que mambolo be na sens? Parce que na oyiba mutu te. Est-ce que na sens? Bon c'est la mutu na États-Unis kasi. Donc c'est comme aux États-Unis ndeni numéro ne coûter kate on dirait amano ça la na ka a. En plus famille na tika lo mona yata ata o petit ne batmuso la rata na petit ne mo bazane na tika lo mona na mutu. Au salaire mo mi bala poto. Aye ki chasa tika na zemi na ye. Mondo mo tika na zemi tango zonga poto kuna a sa elo mikando kota na yo na mona boke poto na. Si numéro ezati na ko selendeni. Kasi on a lobi bata bongo tango bimane garder kara mi malande na kamna za personne numéro kuna. Ya to ebi de ke a oke na ngwa. Ya kuna des important pour so azongi ozana mo ba bénéfice ko ta agence. Eh, maman, je suis en train de dire ya pasi. Ok, le la zemi. Elle le la zemi za mobile à côté boka bisi porte-monnaie à tout maman. Combien was ko lembisi na le comme non eh, mutema moto. Osé na wa caprice mo ya mukia, mota mo mukie ayo ko non dezalara. Apa ko tu sko na porte-monnaie bisi a compter mon bon be ça dit combien wana zo kosa. Et ça le temps après na pour so kutene et simbite fo so ko ba sa ba kiss. Eh! Nzambe siko eloka bekuta siko na homme marié mo beto kende to bindo abeso bimisi mbongo te mwasi na oyeba makambo tande bakoma te mwasi na nga ko yeba bongo te wasko ba bimisi ba français na bango ebele tala omoni nga zema na cholo la mibali bazaya kombe 7 si tu as pesi Jean pesi héritier pesi junior a pesi c'est vrai ça pesi Jésus Amina, ngaka manu na zombongo bantu mtso pesa 300 msu 400. Bikono na bi surtout à marié na zana kanda ne pesa zo vendre kabwe. Ma femme abengi koloba te. Boni bana ba ma femme. Yo tango linga ngaba na PD. Maria ya promis. Siko ye mtu na zana kanda nga bi papa. Pesa ngambongo.
ma femme a bengi mais pesa mbongo pour ma femme oyoka voir nga. Éviter ma femme ayoka. Maria. Mon ami. Solution za na mo mais za ka bon. Fia za na e. Fia za ya to bengi na minute to kina biso yosko za ko. Est-ce que vise que te pe na moi ya pe saraba ki sa ba tata so za combien de temps? Peut-être soit ebisa ta ba mois to ba jour. Na ko yeba kete e cause te na na imaginer. Za yo mo ko komse sko zoba. Yo mo za na zoba yo ko komse zoba te. Oh, nga kutu kamano na bota lobby alongo nga zemi lelo. Mwana fa bota malobi me nga leo na ke mwana wale na bivie. Kamasi. Mais Olobatel, ça fait un bout de temps depuis que tu es là, Manadja. Qu'est-ce qu'il y a? Manager, s'il te plaît. S'il te plaît. Dans difficulté. Dans un problème, on a besoin de manager. Il s'est passé beaucoup de choses entre Gaï, Nayo, Nakouze, Nayo. Et puis que l'ingalsu comme on a été au benga mais soko ko sala ngamo faveur to aide o aider ngai même avec manager ne tu soko ko aider ngata na mambo mo mkie na se débarrasser na problème on a ça non. Ah si je comprends pas ça là. Oui. Let's go. We be idea na bano zo mo on espèce. Non mais tout sur là. We be ngana bino to sara code. To sali balola bino boké bo sali masolo bo libérer un pourcentage. C'est comme ça que tu dois vivre. On a na maram na mito bo. To sali balola te ngala bino to monanité et le roté sur yo singa là. Dans un monde on espèce. J'ai pour moi to sa balola ndeni yo benga ngati depuis mona na mambia. Yo ndeko depuis moninga na cousin ki yaza bonzenga za cousin na ngondere yo kima. Na ete so kasanga lingana tumba zamba na kasi na ebite so bulanga na lobani pa bonzenga na ebite yo moko zo mapapa na yo kimu pakata so luko yibata le pourquoi. Manager na ngenda kokate ngenda kokate pour affronter. Toutefois ngana la peni na bandia. Mais ce qui est sûr et certain na cop de to mesana. Na cop mona na ngwa ikomenga banda mercredi. Ce qu'on a évité mais éviter son nez djongo linga parce que par rapport à ma préférence na ye on dira ça rapena beaucoup plus penché na basi à pembe. Ah il y a les rapena ba film ba métis ba métio la ba ndenge mo ba na ba français ba lo mo. Mais amu na na bindi na ko convaincre ye. Yo na rasiro une loté. Tikilanga tiswa ngalo linga na kuta na ye na sola na ye po ye fa kuta ne fola ta ba kusa ko ibinga na kenda na mo. Comme on a ngape mo serré quoi. So na kila ba ndenge ba mo na aventure zo na valeur. Yo telanga tiswa. Na soir na kena convaincre ye na sola na ici c'est bon. Moi je sais comment te faire signe. Parce que normalement le ressate na michobo na ngotenga mo mpona ta mama na mpiaka. Na mpiaka ya mabe so na ebiso ya mabe donc mobima ngane na otamba ngo boya $50. Mais ça $50 na ebi yake 50 déjà qui na carburant $100 na ko yinga na mo une semaine au boya odame babilo mo ja na sanga. Sangata 100 na lukatai. So na peso 100 na wala c'est le sumu. Ata 50. Non ça les sumu on ngala ça ngo yo no pe on ebunga na otika na. Ndeni manager tout ça ata so longo 50 ata 30 ata $20. Na ko kena ka na solo na fina. Yo ko $20 ndeni ngani ni biloza $20 ata yo kuima kasi boneni yo. Manager. Ah. Maman. Telanga tiswa na ebi ke jona munanga na ebi ni na ko convaincre ye. Na ebi ni na ko sola na ye na opanga ye na police ni to yesi manango. Yo za no kimia. So simbi yo dia lobi na do yo dia ko banda lelo dia banda o chantier ba suki bana maramutu. Vous comprenez? Quand tu vas gambler la rando mais ça non c'est babilo rando baki lobi na muza na marché. Ngana panga eno no eba ne to sola. Hein? Na panga ena so na pangi le kanango. Le kapepele yo za poser yo munanga. Le kanango. So l'élection pe ke pa na esimi te na ko le clote mselo mo ti ota $200. Mais ye mutona lingane maramutu so ya bandeni. Nous sommes reconnaissants envers yo vie dans la monde. Ngana lo kana benga. Parce que la jamais nous allons reconnaissante, nous allons toujours reconnaissante sur sa ligne à faveur. Dans mon tono bosuki Non. Oui non, on sait pas. Bosuki ne beaucoup tani pa depuis on a. Manager to kutana inde.
tokutana edato nazaki na shote nayebisaki ye nyonso. Est-ce que vraiment bonzenga kozala na mwasi lokola nga aomérite kozala mobali lokola bonzenga te? On a expliqué vie nanga malgré naisaki ke nasala yango volontairement te nasala yango mpona pasi akenda na ye nande mpe nakutana babaproma bazemi oyo nayebi ta suite nango te ye yebi mambo azemi nanga te nga na explikaki eka problème oyo nde tokutana wana ye moko mpena boye consciemment parlant oyebi penaki ye mone naza nanga bona na filme oyo nabongi nanga na libala te. Mais quand même, au niveau de tout faire souffrir, au niveau de la raie, au prometteur, babilo romoro boyebi ko ko réaliser. Manaja na linga ka bonzenga na linga kai makasi pe na linga kai. Eza tendenga yo kanisa. Yo se beta tolo linga ka muto pendant que ko tromper, o trompa ke ko te da bato mo boye oyo oyebi bobeta ka na balu la moko ya ba mabe. Est-ce que non, eza te que on a tromper volontairement par rapport à la difficulté, par rapport à problème nazala ngo. Bana baso ba oteka ba nyoko frite yo leki bona nini. Ba to ba tambusa ba mai na mitu yo leki bona nini. Ba fiyo bazoke osala ba misala na banda ko pesa ba $20 $50 par mois yo leki bona nini. Botika aya moka fardo famille na souffrir. Ba tu nyonso na vie mutu biso tout ala ba vie malamu te. Elle va tout musuta musuko bana ba difficulté makasi koleka yo. Mais sur biso lo mulongo somba bato ya bokola tamusu yo ka moi. Je nourris ma famille na futaka ndaku na sala ke ya na ngatanga. Yo mudali boso tangisa bato. Je suis la seule fille de maman na ngala sala mutu. Yo za mudali boso tangisa bato. Bi ba fille musu pas sala kinduma une fois ka maman la patika bongisa famille. Nous avons des possibilités différentes. Nous avons des façons d'habiter au monde na makamnenge mon côté. Ah yo makamne za fo mona OK manager pardon ngale au solo la fo. Sur la faute. Tu dis ça parce que c'est ton frère. Mais parce que qui cousin tu allais pas dire ça. Obiki bino botamula fo, obiki nga na obangela bonzenga, maladi ya kasida te, obiki bino bobima na batalo lenge tout. Ba itela ma batalo bino boyebi ngote. Manager. Et loko batana batika comme semas na toto bino boyebi ngote, bonzenga mona mama na nga, bona tata na nga. Et loko mas na pasi bonzenga odenga yo kima. Na yebi. Na yebi c'est na luka pe mabe ya bonzenga te. Bonzenga lingenga pe na lingaki. Nde to mema me bongo po sino te to ngeto koma ba niveau wana te. Yondo bonzenga nde ya mimi mama ki, yo mimi mama te. Et to mema ki parce que je l'aimais na lingaki jusqu'aujourd'hui na linga bonzenga me. Na ko ngana ibona mishuku no pesa amina. Yo ba po bonzenga la tabla mami la ime pala nga. Wa dis-moi, nangana ebisendeni. Nangana ndoke de kuna na lati blo mi pousse na site sondeni. Je ne peux pas faire ça. Je ne pouvais pas faire ça. Muni ba nzele mususu ngana iba nzele mo pena ya ba sango ya ba danger. Muni ba fia ville. Ba panga kana ba ndoko na ba pasha na ko sa ko tire. Ba pasha wana me bonzenga te. Yo kana ebisa yo. Bonzenga na mukina zaki na ngaba ndoluka ta moi 10, moi 20, moi 30. To la sara bonzenga to yo. Kasi depo yo zo lo ba ngo pesa exemple ba pasha wana. Bonzenga nenga zaki ya mourir na yo ko panga yepe kitoko. Boli ape ba larbi no balance ça. Yo zo lo ba esprit on attaque que ton frère. Nga no lo ba na esprit na attaque que chéri nanga. Non lo ba la sens wana to lo ba ki frère na ki chéri. Mon différence c'est Ali. Nga no lo ba par rapport à chéri en tant que chéri nanga bonzenga na lo ba na été. Sola fo. Sola mabe makasi. Eh ba nzele bele musupe balata makuta ba ndaka libana ba mara ba libanda. Yo ze mutu mo fo fone sa bonzengo tie pene esprit mbunzu na pioti otenga mbunzu na seboy. Bokena no pe libando betama. Osola mabe, osolola ngo mabe makasi. Et puis ko nango yo solo sanga na bonzenga e omone ngo pakata mbangu ndenga no to bimaka. Oh, osolo wa bondeni. Manager ipsa ni ko so makasi ni zakaponi. Panika poni. Oh. Opanika poni. Manager comme sanga est-ce qu'il sanga no ndenga na affronter ndeni. On affronter ni tout. Mais je d'abord à ma place. Yo za mo singa na mobile. Est-ce que kuti on peut kuta mobile na yo cousin na eza mutu mo pesa ko ba cop. Comment tu allais réagir? La pesa no se comporter le Wandumba. Non, c'est comporter le Wandumba mutu na mutu sa vie na ye. Qui te dit que nga ngada funu ko bonzenga. Non. Ton regard, non. Yo pe mutu sala ke nga pe na fa sa bonzenga na tanda ba vérité. Pour déjà yo pakati mbango. C'est que nanga bakataka mona na chouette. On zo lo ba, mais ça pour mes esprit, ne ko lo bien parce que ça pour mes esprit à mutu la. On nga mona yebi na relation avec na bonzenga ngena ke bongo te. Zana ilo ko baba tia. Ça sera mieux. Ah pour me mais manager tout ce que ma sola bonzenga ngala la solution. Pone non ke bo na ba te so non suka. Tu bando ki ne makamone bo yo se protéger te comment na zemina. Bibi ki ndumba bo sala ngo mabe. Bibi ndumba ngo ebino bo sala ngo mabe makasi. Obetu baninga bandongo azabeti si tongane moya des afanda na yake ko kene pe bongo bazemi pe ko takate. Yo ko komona zemina ni.
donc zemi oza nango yebi te eza ya libanais eza ya indien eza ya congolais ya sud africain oyebi te so eza ya nani yango naluki solution so nayebi mokolo zemi o ndenge nakekangama naye zemi po yebi te lobino nde bakosila bamarie zemi yo yebi eloko wana te na préféré marie bimara ya mama na esprit petit na mwindo lelo mabe wana na esprit golego oyebi yebena kisito na yeza kati na esprit aza mama na sito esprit na zeba sito nzoto zeba sito nyonso ya yeza kisito uko se retrouver na zemi moko boyebi tata te yoki na douceur tina kindumba za ki douceur te kindumba za place moko tse droguer tsa bangi makasi ba yeshi jote ba whisky okela ngo bongo ya mboka tata na bala pick and yoki na kindumba keno na kimamelo faut que couvent oh mama ni comme nini ke couvent oyoki dia zemi se koti et puis longo gardon poil qu'est-ce faut dans la solution dans la montée maman bino boko modi mbela kala ba famille un moment pe botika ba famille za libanda papa pas rotino que ça kinduma matino que ça kinduma mais yo me mo le tele ka abuna ko binanga la kolela te nazala ba biote nazala ngote yo kola na ite na ndaka manzanza okola mo na kola na biote so comme le niveau o eza pona kaka ba circonstance la tika la pe ko sala ya mo ba para encadrer ko za mabe mais yo mo bateke mutu esa le robot ya pe ni proposition maman okoboya ngote maman proposer ngani yo ko teka makala te manager yo so 10 000 francs au fait mais faut est-ce que manager zo mtolo balanga mamu stolo balanga wana. Ah, vraiment, maman, je suis content. C'est mon ami. Ah, il est mon aîné. Hein. Mon aîné en âge, mon aîné scientifique. Bah oui, hein. Parce qu'il y a 2 diplômes, c'est ça. Ouais, 2. Ça, c'est la... Maintenant, c'est le 3e. C'est le 3e pour moi. Vraiment, j'avais insisté. Moi, je lui ai dit, je dois voir maman, je dois... Parce que ça y a hôtel en 2 fois. Oui, à la maison, oui. Chez lui. Hein. Azokansango kaka dossier si kolia ndazo sangé maman camarade mon kalobaki oyo talana. Insister na mona maman, la maman. Vraiment nazata neloko yambelela ote. Non, maman, ça ne dérange pas. Parce que bon, vraiment maman nga tenait na mona parce que il y a j'ai même parlé à mon aîné. Mais ici moi je suis un intercesseur hein. Je suis un intercesseur, oui. Bon, maman, Lélo, Lélo, quand tu n'es pas dans la vie de prière, c'est difficile. Moi, quand tu kilo, penza, ta solo, que dimanche, penza, non, que église, beaucoup me fait dimanche, boué. Ok, quand tu kilo. Maman, t'es gâté samedi. Maman, t'es gâté samedi. Moi, t'es boutou, moi, l'embissé. C'est même quand dimanche, on a fait. En tout cas, maman, merci. Bon, maman, moi en priant, vraiment, Dieu m'interpellait sur les noms de mon frère. Vraiment sur les noms de mon aîné. Non, pas Pierrot, mais... Il parle de Ndombassi. Oui, le nom de Ndombassi. Oui. Il m'a dit, mais il y a un message qui sortait là devant moi qui disait, est-ce que tu connais Ndombassi? C'est comme si on écrivait devant moi, est-ce que tu connais Ndombassi? Si qui est Ndombassi? Oui, c'est ça. Qui est Ndombassi? Qui est Ndombassi? Attends, nzamba olingala kisande muninga zonyo kwa maawa ta mususu pona kosunga kaye pour azonyo kwa mapenza mwana. Non, parce que moi aussi je me suis dit comment est-ce possible que bon, moi j'ai analysé ça comme ça, hein, Kiwomoto. J'ai dit mais mon frère quand même, il a 2 diplômes. Il a 2 diplômes. Et comment est-ce possible que quelqu'un qui a 2 diplômes, tu m'as relaté ces jours-là au Kérolouka Moussala, hein, il y a de... Non, tu m'as dit que beau-frère n'a pas, je sais pas moi, avec beau-frère n'a pas rendez-vous. Ouais, pour le beau-frère. Bon, ex, hein, je dirais ex-beau-frère. Parce que on s'est bien parlé avant et puis il m'avait donné rendez-vous et puis j'étais là. Il a changé la vie. Ah, ok. Moi, c'est aboyé. Il y a eu un qui passé, mais il y a mais il est méchant. La bête est pas réalité. N'a pas de demande au mystère. Bonjour. J'avais laissé mon téléphone sur la table. Yo, qui me soutient tout quand c'est quoi? Ok, hein? Non déplacé. Bon, ça qui m'y était point. Ah, maman. Bon, le agitation, Nini, ça peut nous agiter.
Na aspirer, na respirer. Bande tongo za kay longi okanga, longi okanga. Je cherche d'abord mon téléphone. Toi On parle d'abord avec je na sali na ngoni téléphone na. Tu veux demander les téléphones au téléphone pas maman? Lucas téléphone na carte. Ma sœur, s'il te plaît. C'est ma petite sœur. Ah, maman. Yende o mobali ka sambo. Na kepa mbali ne babla son bon frère académique bonzo na babona déjà. Ah OK. Sony. Pardon, je suis un peu pressée, non? Non, d'accord. D'accord. La honte, c'est quoi Sony? Maman de la asaka boy place atiaka biloko ayebaka te. Yaya tozalo balikamba ya yepi. Yangwana. Ona kombo wana ngapo na ngana mo peut-être que Ma sœur, en fait, Dieu me dit que c'est le société. Je sais pas si je dois le dire devant le parent. Mais le Saint-Esprit me dit que tu es enceinte et tu veux aller Kolongolango. C'est un collègue. Oui. Papa, on a un macambo. Non, en fait, maman, et quand on a Dieu me parle. Mais Amina, yo ça c'est lui. Maman, Zamba lobi, ceux qui au Longo lisé miwana, tu auras devant toi deux choix. Soit bakolongolo nyonso tout oyo esenga ke mwasi abota to otika la kuna obimate. Amina, oza zemi. Pour moi mobali ya solo ba oloba ona kimia nyonso. Oza zemi. Nzamba obi ko sa eloko wana te. Parce que ceux qui osali yango, ceux qui osali yango, merci Seigneur. Maman comment nani? Amina nani? Dembo. Dembo na zana. Dembo ya sanga ya mwasi. Ya na mwasi. Voilà tata mwasi. Merci Seigneur. Et ben maman kulutu. Ah. Maman bon vient de bazaka bengi tata mwasi na za maman kulutu na bango. Tu me sens des mots tata mwasi. Vine ndeni. Via ya Dembo. Ah. Abalaki abotaki. Ya Dembo za mwasi kitoko ya nanga kandi ngozumo na mobimba Amina ko. Ah ndo pesa ki ndoi. Mwasi kitoko ndoi maya. Binga. Makamakazi ya zakaka. Ndenga zakandoi ya noko. Mibali bazaka yo. Alors naza na réunion mona famille pardon naza pesa ko pata mbongo erosela ba misala wana mwana nga. Yaya zaka mibali kaka mibali bazana basi na baondi bazaka kufela yaya. Yana biso. Ndako na biso zaka bitumbo mo mobali wana kuna na mwasi ne ba yo bundela kana ndako. Okuna bakutali mibale bayo bunda ko libala soka zaki ko bala nete soka linga kabwana ndeni mena suka nango akufinde mwana tamu bali akufa ka bongo akufa yesi bina ndo na ndombasi génie pas zaka yaya na pesa bana bakomba bayana nga ndombasi pe ndenge moko yaya yana nga mobali yana bisa liboso mayele banda zaka mkendenga mona Pierrot chance musala ndaka yaya za so afandika abu ausela ba camarade devoir ausela tabiki aulo bango kana mutu loba mais musala malongati yaya kufaka abu yo kana na bia yaya kufiata cercueil ya pamba ya okunda yaya ezati mais azo nomoni collègue azo loba en fait je comprends maintenant pourquoi Dieu me parlait de mon aîné parce que là maintenant je suis en train de déchiffrer le message de Dieu. Donc en réalité le problème na bombi baleza ba problème na bombi baleza basé sur na ba kombo oyo pesa ki ba kombo. Ouais. Donc baza kolanda effectivement destin il y a mukolo kombo abazolanda en fait effectivement vie il y a mukolo kombo. Yes. Yé azolanda ka vie. Il y a monsieur Ndombasi qui était très intelligent, qui faisait le devoir, ça là pour la baninga, mais Yemoko, a-t-il que ça la tête, a-t-il que c'est ça. Merci Seigneur. Et raison pour laquelle Amina P, ma soeur, Dieu me dit, si vraiment ok kolongo la zemiwana, parce qu'il y a un des autres qui sont si ok kolongo la zemiwana, au bout de sauter. Ce que boti souté c'est que yo okufa o s'en sortir te yaya pe na boya ki oloba preza ki bomo yaya pe eloko yaka osaka zwaka so mobali te akutana na mobali moko aye ozwazeni na bamboka kuna yaya melaki makisi zeni wana tango elongwaki yaya nyo komaki yango ememaka ye na libwa na boya ki oloba preza ki za molimo ya mama est-ce que so betela bana masolo auto solo siko maman, oui, maman,
sobeta masolo oyo mama fo biso no nino yani éviter na pesa non blango po biso ko na pesa ko mo na lo ba pesa papa kasi tangu yo botami nde ya ndombasi alobaka abilo kwaza mwana liboso nga moko pesa kombo anga yana ona pesa mama amina tangu abotami tellement landaka elongi pe yaya dembo nde yango nazwaka na pesa pe kombo ya dembo donc na ndenge lobi na donc ba kombo nde tozo kombo bongo yango moni tozo koya kana makabo donc moni kombo oyo oza nango otikala kosala te kombo oyo oza nango otikala ko connaître bonheur te malgré intelligence oza nango ata babakiseli oso 10 diplôme otikalaka kosalela ba diplôme wana te parce que moto oyo yo hérité kombo na ye vie na ye na se ya moi awa ezalaki kaka boye et maman Amina pe non maman eza problème ya kozala na kisi te amana kando pe bakombo muso pesa batu mama yango tuna ko ta mwana tele pesa kombo mutu na yebi na ba be kombo ngamo na ngamo sika ngamo sika ya solo mon frère vraiment sincèrement na ki awa je voulais comprendre c'était quoi pesa kombo mutu te mama oyo bi mama bébé maman oui mon frère zemi yango za nani moi c'est mobile azo pousser longolango ma soeur kosala ngote mobali moko azaka na ye yaya mobali wana aza na eloko te eza nani ndeko na ngai azaka yayeti yaya eza ya nani en fait so na commettre le niveau yokendo longo parce que maman, arrête de me regarder. Si vous n'avez pas de mission de vous. Matanga a eu comment quand à gauche. Parce que n'est pas causé. Nzambe. Mokili nyose baluka nyose zonga kayaya. Yaya limbisa. Limbisa yaya nzambe notre bi ya solo. Obi ke yaya na bombaki ndambo vérité yaya. Yaya peso alongola kazemi. Po abimaka na mibali ayebaka te zemi ezalaka ya biso be po nini ko mais maman pourquoi soki ozoloba ozobombela biso ka bandambo vérité nzambe maman tout ça ni mon frère kuna moni nzamba tinyo na famille yo nzamba tinyo na famille yo na mona na zamba tunyo somela ngaka uzana mingi na biki na comprendre le monga ma prière na kenda te mon pa kenda prière te to na biso lo te mon te vanda boy na biki na mayele na kenda lo komsele simba te o ku twita ko ta mona na biki ndingo nzo ni bakombo Ah ok, parce que là qui n'est pas la base belle langa, mais heureusement que ma pêche est petite. Ah bah, Naambio, soyez la bienvenue. Est-ce qu'on peut prier? Pas de problème. Ah d'accord. On prie. Tendre Père Tout-Puissant, le Créateur, je dis merci pour la présence de ta fille. Papa Nebi Kokuta Langanaye, Makamba bien, Izali Bosso, parce que Yolobi, Oza toujours wana pona kobate là-bas au Bazali Ayo. Oza pona ba juste, Yahweh, Natiki moment au na maboko na yo. Yahweh protège-nous. Na masolo tokoso, la papa Zala na centre, du début jusqu'à la fin, Totiki na maboko na yo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Amen. Ah oui. Ouais. Vraiment quoi? Ouais, je prie. Vraiment sali, hein? Bon, on peut dire ça. C'est frère Piro, hein? Alda. Ah, sœur Alda. Alda. Ah, ok. Donc, jusque-là, on a zone Ganami. Oui, peut-être. Tu imagines ça. Na quand c'est qui basser, parce que normalement, il fallait basser, on a vu ça, choriste, pour tout ça, la descente pour l'église, moi, quoi, vous pasteur, on a mes photos qu'on prend en placement. Je sais pas si vous dans la délégation. Ok, non. Ah, tu veux? Ah, ok. Dans la délégation, t'es bon. Vu que c'est Alda. Alda, ok. Bon, premièrement, je vais d'abord m'excuser. Ce coco limbisanga papa. Mon ilongi bon pour bosani na yo. Mais nga yebi yo. C'est papa Pierrot Ndombasi, non? C'est Pierrot, oui. Mais maintenant, je suis frère Pierrot. Frère Pierrot, oui. Ok, d'accord. Pourquoi tu présentes tes excuses? Pourquoi? Bon, ce qui était passé, vraiment, c'était pas bon. Donc, on a aussi excusé la première avant la lobelo qu'on a eu. Nous sommes des enfants de Dieu. D'abord, c'est le pardon. Il y a le pardon et l'amour. C'est vrai que Naïbi dit au salingate, mais lorsque vous présentez des excuses, nous avons mis tout dans la question. Ni n'y a pas ça.
Bon. C'est ça. Na cause on son qui. Ah oui. Oyebi place au yaka na musala, place au salaka ba test na yo musala. Na pas ça ba tester na plus de 8 ministères. Ministère union son alika. Na kende ba excuse-moi de dire ça, la ressources humaines, la justice parce que moi je suis licencié en droit et licencié en marketing. Union son na yebi papa parce ah, que oui, bien bon. Non ngam tu na zo ki. Puisque yo ça y a côté parce que nous avons bâti na mini entreprise na leka place belé. Nous avons bâti ouais puis peut-être nous en a idée. Vraiment moni place au obi moi so bimisa ki o libanda. O lalaki. Oui, attends. Là où on m'avait chassé. Oui. Oui, bah, moi, c'est mon tindi kanga, bengananga. A tindi kanga vraiment. C'était moi. Nana ko somnolé. Et nabi bakoti na kombo nanga. Oui. Oui, c'est toi? C'est moi, papa. Mais c'est toi? Izangai, papa. Oh. Mais non, bon, bengananga. Non, to benganaki ezaki erreur moko esalamaki. Bon, mutu à côté na kombo na yo. Na lobarango. Mutu à côté na kombo na ezaki vraiment vrai ndengo ebisenga ke mutu à côté na kombo no. Vu que yo moko lalaki nde espace wana epesamaki. Mais na musala vraiment chef nanga za besoin na. Tutikali na sima place au bosaki ba test na bino ba vérifier mutu ndo pesa bino test yende directeur na biso. Mais attends, je me souviens. Le jour où tu m'as dit que ça la test, il y a fait mes collègues, ils ont aidé même pour nous. Vraiment, mais c'est qui surveillant, qui simple surveillant, non? Bon, il y a Zala Bongo. Azala Bongo. Il y a des chefs. Il y a des chefs. C'est sûr que non, le chef Azala Kati et puis Bati. Kali Koluka, papa, Moussale Lingebe Bangai. Moussale donc Moutouana na Kotaki et Bimi Kengai, vu que na Nitina Liaka ba Mbongo ya ba. Ndombasi boko tsaka wana. Ezaïete, Ndombasi, oh, Tozo Luka Ezaïo. Donc, tu as besoin de patron à lobby. Ce que était papa dans sala soute bolongolanga musala. Jésus. Tu as besoin de yo na musala, ba dossier no ba vérifier ngo donc muto tu as besoin kuneza yo. Si je comprends bien. Oh wana donc aza et l'autre côté ayebi et l'autre côté. Ma sœur, tu veux dire maintenant que patron aza na posa. Aza na posa na papa. Parce que pour comprendre que Seigneur Jésus-Christ. Les latés frères. Pour laté papa Ndombasi. Moussa les a en poste na yo, ils ont la besoin na yo. Non mon frère. Pour les latés papa, yo comme ça nzambe parce que passé. Tant d'années ignorant, j'étais ignorant. Vraiment. Maman, faut ça ôter. Nana kanda na ôter. Mais que ça la gamba pas comme ça là. Mais parce que ngezana kanisi. Alex batamo ko ezaki ignorant. La mienne pas quitté. Moi pour moi c'est comme ça les agane na otambola pour mon okati. Et yo lukoti na porte ndaku na yo. Na moni pasi pour na yeba a chance. Je dis merci. Merci pour tout tendre père. Merci parce que le bekotika ba oyayote. C'est vrai que babundi sera bango mais Dieu est là toujours à côté. Papa ça tengi na Galate 6 na kiti de 5 jusqu'à 7. Oui marambolo ba solo. Il a que non jamais kufa. Lorsque tu promets, tu réalises. Papa Nzamba répondre yo kolelate. Yo pesa Nzambe ka merci kolelate lo kolezate ponga na ye esengo nanga pona moni yo. Même pas plus. Papa lundi na 7h. Nous avons besoin na. Na longa Ndombasi. Na sula ko Ndombasi te. Na parce que Pierrot Ismaël. Excuse-moi mais comment Ndombasi a sauté? Pourquoi? On a changé comment Pierrot Isaac. J'étais presque là dans le sacrifice. Papa n'a même dans le sacrifice. Mais Dieu, lorsqu'il a appelé Abraham, il a dit non. Tika-moi oh, Zwande Mbeka, oh, Tsalikolo. Yande Tingaï. Appelez-moi même Ismaël. Papa, les solo la Betty. Oh, j'accepte. Nazara Ismaël. Que comme bon en Dombasi. Mais les solo Betty, Isaac, Ismaël. Non, ben, il n'a pas Isaac. Obi Ismaël. Ismaël, Babengana Kaina Mamanaï. On a Betty sur les il y a Isaac. Ah! Isaac n'est qu'un ngombateur. Excuse-moi, nous avons mis la Bible. Nous avons mis la Bible. Ah, Limbisa. On a pris un mot. Nous avons la Bible. Il y a théologie. Oui, nous avons la Bible. On a pris un mot. Même monsieur mon père la TV. Comme ça, on va pas mon lobby. Tant qu'on a pas sur D3. Mais on a une question. On a où est-ce qu'on a été? Et ça que pour ça la Bible, c'est ça là. On a posé le bas verset. Mais on me souvient la Bible déjà. La CP mais papa. Ah, Pierrot!
Isaac! Je me retrouve. Isaac, lundi, tu as posé. Merci, maman. Merci beaucoup. Nana kanda na hote même do tindi kanga bongo bat baseka baloba mais na kanda na hote. Tant na zaka nanu. Dombasi na ko. Azana kuma na amour et pardonner na fansa na motema. Merci beaucoup maman. Zamba zana. Oh! Ne la titi papa. Isaac na ngomba sacrifice. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Hein? Y'a quoi? C'est quoi, chérie? Appelle le docteur, appelle le docteur. Appelle le docteur. C'est bon. Attends. Appelle le docteur. Allô, docteur? Oui, docteur, oui, c'est bon, c'est là. Je suis à la maison, ma femme a des douleurs, Oui, elle a des douleurs. Oui, docteur. Ok, on arrive, docteur. Merci, docteur, merci. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple. Maman Nangaye, oh yango yo eye. Voix du peuple. Avec Vincent Chilouise, et ça la étoile de la presse.